Dembanza London TV, Dembanza London TV, Dembanza Bruno. Dembanza London TV, Mama Bazodale, Dembanza London TV, Chérie Bazodale, Kota Ndaku Mama Todala Dembanza Ngo. De Bruno original. Salut Mbote, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi votre Nadia GB. Moi Sinzambé, accompagnée d'une grande dame. Elle est jolie cette artiste, franchement. Je vous assure que vous allez comprendre. C'est une artiste et comédien, elle a des atouts. Elle joue très bien, bientôt vous allez le découvrir dans cette émission Tolo Belagnoso avec Nadia GB. Mais avant cela, je salue d'abord mon boss de Bruno original. Je vous salue papa, je salue The Best, le caméraman très expérimenté. Je salue ingénieur Manassé Bouita. Batunir Sobolandaka Dembanza London TV, je vous assure, abonnez-vous massivement. Je dis bien massivement, vous ne serez jamais déçus. Là, je salue encore Yvette Yaya Balobi Motomoko bien. Yvette Azot Pizza Batou Salaire, Batou Bazole la Aïe. Je salue Inami pas comme les autres, Patience Namouis. Joyce Sengabo, ma petite soeur de sang, je te salue aussi. Je salue un bon tonton Noël Taya Yomoko Ebi Place aux Alliés. Voilà, elle est là, na plateau Nabiso Mireille. Elle s'appelle Mireille. Pourquoi Mireille? Est-ce que c'est son vrai nom? Je ne sais pas. Vous allez les découvrir ensemble avec moi. Bonjour, artiste. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Mireille, oh, c'est Galine. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es belle, tu sais. Merci. Voilà, c'est une artiste et comédien. Je vous avais dit que il faut que la bino basi to yambi pe mi bali trop bolobio la le yambi mi bali trop ngana kenga mingi ngambo mi panza mi bali na esa bino na kuluki la bino artiste me fona banana Mireille po Mireille asola ka kitoko makasi na ebite so boye biete botuna ngana ko ebisa bino mi qui est Mireille. Voilà Mireille, dis-nous déjà c'est ton vrai nom Mireille? Oui, c'est mon prénom. Mon nom c'est Mireille Kiese Acoustique. Elle s'appelle Mireille Kiese Acoustique, vous avez compris pourquoi elle s'appelle Acoustique? Parce qu'elle est très jolie. Voilà Mireille, dis-nous déjà Ojuaka Wapi, c'est vrai, tu es une artiste. Toyambio na plateau na biso ya demande à London TV, to mekampe to beta masolo ya carrière artistique nayo. Mekampe ko beta biso li solo e banande nyo la lika la muki omoni nani to tanga ko ba tsiko nanu te omoni ka ba jouer le bitenga pena comment jouer ou bien bandaka ndengene. Merci. En tout cas, la panda théâtre est le quoi blague. Mais, dans une école primaire, j'étais un peu comique. Parce que Zaki hier, moi, dans sakana baninga, en tout cas, moi, dans la classe, ngara na sexe. Donc, na sexe, saka baninga baningo totanga la bango na yolo na mamelo na Saint Gabriel. Je crois qu'il va tenir sur baebi. Aka un peu comique na école, mais na bande komona na ngandenga ko kota ba théâtre wana te. Et Kosala qui Mélodie Badiama était une copine à moi. Mélodie a longué la groupe à Sans Souci, a créé groupe Naïe. Et puis à Koka Kimba la morte de Sangake, il y a Kosala théâtre. À Kosinga Kaka, écoutant la groupe Nangana Sali, voilà. Et puis quand je suis arrivé, et Sali Kabsinga Mekananu, Nameki. Ernameki Boué. Ay singalobi répétition temiro rouya tifo ozala talara ninga lobi la peine mama bakmo meki sangai bu na seka 1 mois et demi ba ekopé sanga rôle na jouer principal na film moko Zola Dio nako banda nako sala maman principal. Non, c'est pas vrai. Na film moko Zola Dio, je crois que papa Makaya tout ça là papa Makaya, papa Nkoba qui d'autres équipes KPK et la femme de Papa Nkoba, hein, il y avait beaucoup d'acteurs quoi. Au Bazaki wana, donc Zaki film moko Zaki vraiment kitoko makasi, en tout cas Mélodie film mana betaki. Ce qu'on a là on a soni na na quartier na biso na cap, on a mona yolo hein. Né grandi à yolo. Na mon nazo tourner ce qu'on a zo ka soni ngabi bat bo mona ngaba lo baka komi asili yango ko sa théâtre ba ni ngala bitin akko Kinshasa na bilo de yoko sala que na yeko mona ka batu ka utiki poani o sala ki bien et puis na yeko longwa et pas Mélodie, donc pas Mélodie, je fais seulement 2 mois et puis je suis allée chez Clara International, femme sociale qui était
bien avec moi, gentil avec moi. Et j'ai fait 6 mois chez Clara et puis Ernae Kouya, c'est Diana Makila. Diana Makila, je te salue. Et Diana Makila Nde, Amimakinga et pas Bobo. Donc, à l'obé, on a tout côté de maintenant qui est pour Mikolo, on a bandaki ko. Sikoyo, eto komi pe na les étoiles, na moni façon oyo. Groupe à Bobo et ça la répétition, ça l'a ba char de poule. Na bino na mona un boité. Et puis Erto Bimi président aye Diana Ebisi président tia joie pas Clara, joie rappé bien bandi donc ngabenza bango Clara nani Diana na mélodie batindi kinga vraiment pour Nakomao naza quoi. Donc je suis reconnaissante. Voilà, je vous avais dit, c'est une artiste qui a beaucoup des atouts. Vous avez compris, Azana parcours Moko Boya Leke en moi vite fait, mais ils ont un peu bombé parce que je joue avec une mélodie. Mélodie, c'est une artiste très talentueuse, elle jouera déjà bien. Et puis, vous avez compris que Lelo Mireille a joué et pas Bobo Manoka. Bobo Manoka, Aza artiste Mounene Yambo Kanabiso Congo. Déjà, ceux qui m'ont joué et pas Bobo, vous comprenez que Aza vraiment un bagage Moko Boya. Alors, dis-nous déjà, Mireille, ça se passe comment là-bas chez vous? Oui, ça se passe très bien, en tout cas très bien parce que d'abord, premièrement, je salue mon président Bobo Manoka, la catastrophe, babillé les professeurs de ses élèves. Donc, pas Bobo, vraiment, trois soyez bara français, et pas Bobo, il faut y Ngai, Erna Kotaki, malgré na 6 nanga vraiment bêtide nangate, mais quand même, chez Bobo Nazaki, n'a moins de difficulté, hein, et puis, au moni moto o yebina au français mozo koka kolobango te sozana batuzo mona kaki mais et pas Bobo et puis nazui moi facilité moko boye moi bongisi de souplicité à langage et puis kuna ndelikambo diction delikambo kuna en tout cas na ba terminaison ba phrase et pas Bobo donc yangwana nde makambo vraiment mon président imta salinga vraiment nazala onaza donc je suis fier d'être moi na Bobo Manoka. Voilà Mireille, moi je t'apprécie déjà pour ta sincérité, c'est très important parce que na milliers d'artistes les locaux mon artiste monene loko la yo boza vraiment sincère na makamyo sozolo ba moi ça me fait déjà du bien et puis reconnaissance wana eza très bien cette étoile, je te suis très reconnaissant yo moko yebi place aux ali donc nga reconnaissance na yo ezo salanga bien makasi voilà moi aussi je suis très reconnaissant avec Diogo Mutanda, je te suis très reconnaissant balobi Guy Basket ce qui yote j'ai bien trop voilà Mireille dis-nous na groupe ya Bobo ba départ et Salami et Belé je sais pas tu nous dis d'abord ça a déjà fait combien de temps là-bas et pas Bobo je fais 6 ans. En tout cas ma départ au Salami pour moi parce que selon mon âge hein na koloba bato bazo kende trop vite en besoin tu vois un peu Bobo a ses caractères hein nde bato bayebi batraitaki orgueilleux batraitaki na ba façon nyonso il a ses défauts biso mo bana na eto yebi yango mais aza mutu moko aza vraiment motema malamu et puis aza ayebi vanda na bato mais des fois moko boezaka nango epa mutu nyonso ba président nyonso babungana na bango okolobela pe mwana mabe mais bana Bobo tellement bazalaka soki sa yebi musala pour lui azomona lokwa ke te nakende sika msona ko évoluer na ndenge na ngai or que Bobo alingaka abimisa bana na ye moko parce que ça hein le binango ye moko lobaka na kotisi bino biloko fonga moko hein papa na bino na bimisa bino na lakisa batuke tala eloko nga na créer mais bana bazande trop pressé dozo mona bazoke na ba mo mususu sa yebi moni azuba chéri mususu moni ke akomozo moi basi moka bien mususu moni pa komozo moi même bala lobi ke non na kuki na lungwa na kindi kosala groupe na ngai donc yango zo moi mon ba départ wana ngala lobaka. Mais Mireille, s'il vous plaît, permets-moi un peu de te ravir la parole. Bah de part Salami belé na groupe Bobo ozalawana ozomona ba souffle ba yasi manayo ba longwe ba kompele lo ba présidente. Mais qu'est-ce qui fait que yo regardez moi et loko moko boye comment je peux utiliser le terme moi fidélité moko boye na groupe na yo ba tu bazo kende bazo sala pe ba succès mais yo ozali kaka là je salue déjà LBG mon ami je te salue ba longwe LBG le lope azo réussir azo s'en sortir bien. Ba te belé ba kei
mais yo lokoni ils ont retenir yo et pas bobo. Dis-nous un peu. C'est quand vous allez? Bon, nga vraiment secret na nga na monaka façon la nga oya ko jouer ce n'a que peut-être un groupe mususu et kozala vraiment na kokara nga te. Donc na monaka kana zala ona talaka muta salinga na zala et puis na kimaye na lingana na longwe pembe na ye na propre kwa mkono olongwa penza ye moko apesa nga nzela na bike papa na koli na komi pena na place na lingaki na koma en tout cas tikanga na kinu évoluer atindika nga pena na ndenge ya propre yango moni na zala kaka na mabe na malamu en tout cas na zala kaka toujours fidèle parce que balobaka na français la patience se paye deux fois nga na zala nga patiente na zala nga pressée non sa course na mutute. Donc je suis là, Mireille qui demeure toujours chez Bobo, donc je suis fière. Voilà Mireille qui demeure toujours chez Bobo. Alors Mireille, il y a comportement moko il y a artistes et comédiennes, il y a Basilelo, ils ont déploré un peu Batebele na Kinshasa, partout dans le monde d'ailleurs. Batebele bazo déploré par exemple Destiné Yorka, na ba joli ki na bazali banamboka o ba ibsakinga mais quand on luka artiste moko ya mososo la na et voilà Dieu nous a fait grâce aujourd'hui tozana yo acoustique ya kitoko o ya mboka na biso Congo lelo tozana yo lelo na plateau ba comportement au bino lelo ba artiste basi beaucoup minango et ça vraiment kitoko mingiti bino moko moko wana fier okomona par exemple je parle avec toi au téléphone c'est comme si on se connaît déjà depuis longtemps hein tozo loba parce que to yambi artiste moko ya moi si voilà pourquoi to lobby en général mais to lobby te ke batunyo so bazabongo mais to sali en général parce que artiste basi beaucoup de mobile comme moko bo coopérer au moins un artiste mobile boso qui est moins souple un peu c'est vrai bango pe bazana moi genre na bango mais bino ya basi fier wana comme kolika moi trop na ebité être artiste et comme ça bino bomelaka mai moko boye mai wana et film sera bino mapeka ou bien mai wana ndesa la boko mabongo jusque là moi je cherche à savoir c'est quoi au fait. Voilà, c'est une très bonne question mo penana lingaka moi d'ailleurs na cause à la fierté et na beta moi parcours à vie na ngai je suis basketteuse au Nazalaka même na junior équipe nationale et donc Batebele oyo Bayebi Mireille qui c'est na col na terrain on a 7e rue donc nazara déjà dans monde moi succès dans bandango déjà moi kala et puis nazaki sous coiffeuse puis na yoko sa sous hôtesse d'accueil donc na sama makam nanga na sali mo ba faire nanga te mike me bimisa ngape pourquoi lelo na kata monde de théâtre tandis que ngana na besoin batu na ki oza fier ba oyo ba osa ba fier wana ce sont des gens oyo surtout mokeli monde à média quoi donc Raïa moni a commis star a sali lokola que akoma oyo akoma koma siko ok ba ebité monde ya média ezalaka lelo koko kenango na vitesse moko boye lobe ko sila succès ba misusu ba kubima surtout monde lelo ba oyo ya kala obazaka na succès tozomona bato mususu alors pourquoi ko ça fier ngai même makambo zolo banana mona yango bato mususu okutana mona ba matanga azobude azosabo ya moko kwa simbili kolona moko boye soko landita musu passer na yene yo kutezaki lengi même koleka kutu yene ata présent ozomona raka mutu azobude eloko wana vraiment ya kobude wana en tout cas na nature ya mutu eza lolenga mutu ya bato mususu babudanga na bango eza mutu mususu ata swini mbonga zani toujours humble donc Mireille que ça sera toujours humble ata lelo vraiment na comme na niveau mo na ozala toujours humble parce que le lendo vraiment eza nzambe te balobaka l'orgueil eza et précédemment na shit oui et puis orgueil eza nature à Satan donc moto aza mwana nzambe akozala orgueil te oyo orgueil eza nature à Satan donc bato basaka lolendo mingi sotema bayebi nzambe. Voilà, Mireille, vous avez très bien répondu avec beaucoup de sagesse. En tout cas, orgueil et précédemment, on a shit. Moi, je pense que Moussala, il y a art et ils ont un synonyme, il y a être orgueilleux, c'est bien orgueilleté. Mais Bandeko, Moussala, s'il vous plaît, bon, mais un peu pour améliorer parce que, et pour aboutir, dans l'autre côté, peut-être Moussou, au salaire qui est fier dans le passé, il y a une porte, donc clé, il y a porte, mon corps, dans l'avenir. Donc, il faut agir à vous avec beaucoup de sagesse. C'est très important. Alors, Mireille, Malbi, place makambo fandi ya ngoma na kupa bobo vous avez aidé
question wana artiste moko ya mboka biso oyo babengaki mikolo babenge aigle ye moto alobaki nanga na pose question wana alobi na groupe yango beaucoup na bwaka mariage bwaka dede Mireille acoustique azalaka na gb na ye te gb ngai napesika exemple po Mireille ayaka nde motu na ngani me nayebi te kuna na groupe azalaka na nani wana nayebi te na kotuna yango na coulisse balobi na kuna na groupe yango bwaka dede président na bino ye moko akangana no bino nyonso tolobi bien balobi tozo confirmer te tolobi balobi boza kaka 2 est-ce que c'est vrai? Non, c'est archi faux. C'est vraiment archi faux parce que ça n'a pas mingi ba okota les étoiles ba yela ka président ba ya ko sala na bon théâtre avant il pas ça boga o wa taraka mobala mwindu et puis garçon fashion yebika parce que bala mususu baza au monde à la télévision azotala ye aka omona ye awabakanga na kokota ko pabu pour mona ke penza pembe mais ayeli na ni te ayaka omwa bakoya wana bazo séduire président carrément président za mobali ce que moi si azo ya pembe na ye ke azo séduire ye en ça ni attends thématique na pesika exemple OK na ye mais ce n'est pas que makila na mai nanzo te ça voilà ce n'est pas que non de batu balobaka que bobo sort avec batunion sataku mutongo balobi batunion songo bayaka na baguna eka po ya mara bango c'est la jalousie monga la lobango c'est la jalousie puis na kati ya groupe nga eloko na sepela na groupe à bobo premièrement en tout cas on me respecte batsaka nga vraiment na place na ngai pour na minute na place wana toza ya mama Chanda ya papa Raf et puis après moi donc bato toza mon ikolo na âge en tout cas respect penza en tout cas bapesa nga yango na kugana ngo longwa te pour la mona nde ba respecta nga banda na yemo président et puis que o azam kolo azo respecter nga et puis bana wana nyonso mibali na ya basi vraiment en tout cas ba respecta nga yango et ça là qui na zala toujours pas bobo manu quand même o bato interprétaka mpona ye vraiment ezalaka mabe mingi yobika mokili oyo ekoma nango soki moto aosala mosala ne kitoko balingi koloba kaka mabe mpona ye epuis donc botika vraiment bobo bobo mpena aza grand formateur na mboka na biso toza na besoin ya bato oyo bayebi art oyo bazopesa mpenza biloko ya bien parce que tozomona banigérien lelo nde bazosala mosala bobo azomeka mwa koforce ezala ndenge tomonaka ata mosusu novelas nde tomonaka lelo banigérien nde bazojoue en tout cas botikaka kodécourage baacteur na biso oyo bazoforme biso au contraire kutu bopesa bango bacoup de pouce bakeli liboso po monde ya cinéma na mboka na biso ekoma vraiment koleka ke tomonaka bamboka mosusu lelo batanzanie tozomona angola tozomona Nigeria tozomona mboka mosusu tala ndenge bato mboka na bango bazotia maboko na makambo na bango oyo etali ya cinéma mbongo ekokota na culture art na biso ekouta na monde ya théâtre ezouta na musique ezouta boye mais voilà tozo négliger bato oyo bazopesa biso biloko ya malamu en tout cas pour moi esalaka nga vraiment passe makasi. Voilà, Mireille, vous avez très bien parlé et puis et Salinga bien Makas. En tout cas, tu réponds avec beaucoup de sagesse. Et ça, Salanga qui te Makas. Alors, dis-nous, c'est quoi le projet d'avenir? C'est vraiment un projet d'ailleurs. C'est vrai que je ne jouerai pas pour avenir. Et ça, non, Moulaï, on ne te demande pas de quitter tout de suite là-bas. Mais c'est quoi déjà le projet d'avenir? Aux Arano, on a monté à aux Arano, ce qu'on fait, ici, je ne peux pas encore arriver. Ah, on a commis un outil. Ah, on a Zanon, on a Katskas. Ah, on fait un salabou. C'est quoi le projet d'avenir? Merci. Ngai projet na ngai en tout cas nasi so telemi moni place wana mona banderole ba komi yolo no comment naza fondatrice ya mutualité ya bana yolo oyo babengi yolo no comment donc en tout cas ngai na mutuna ngala lingara lelo nde namonaka ba Ange Kiana ndenge namonaka ba Henriette Kajiga namonaka lobi kuna nanga nazala bongo mais na monde ya cinéma en tout cas namonaka nao na comité jour nga na komona komi célèbre jour naomona bagroupe nyonso bakobenga nga navandi telefone nanga mpenza ezosone pa mapamba wana mpena namoni ke nakomi mais tellement nao namoni yango nanu te seke nao nakomi te il faut vraiment nasala sous effort place onga mona alingaka nakoma nanu nakoma te mpo na monde
ya cinéma mosusu nazalaka tozalaka na Africa universelle oyo tosala cinéma ya batexte nde ezalaka kaka dofozala wana donc nazalaka vraiment na mambo ebele oyo nalingaka nasala na mpona ngai eloko moko te kozala kaka vi na ngai na théâtre te me naza mpe na makambo mosusu aya na tema lokwa basi wana donc aya na bundela ya quartier na ngai omoni ndenge tozoloba yolo ekomi mwa bosoto yolo ekomi mwa salite ozomona ke naza mwana mwasi me nazotema nasangisa bayaya ya yolo bayaya ya yolo tosangana quartier na biso eyamba parceke oyebaka ke yolo na biso oyo ebota bapoliticien ebele yolo na biso oyo eyamba donc ebimisa bamusicien ebele yolo na biso oyo eza quartier moko eza historique yango moni ngai na mikaka kaka partout escalier de Simba. Voilà, en tout cas ça c'est une très bonne idée. Bon mais capé pour soutenir hier, bah tout le monde se soutenir un artiste. Bah tout boucha capé na bah mongo na mongi basket similaire hier. En tout cas moi si moko oya telemi, on a soutenir quartier na e biso toza na biso bana kauka mais biso tout na commune moko kalamu. Donc ceux qui te soutenir vraiment Mireille na idée oya za nango ko bongi sa quartier yolo parce que ceux qui yolo bongi bana kauka pe ba loba yolo comme propre kauka ya mo salité biso pe to bongi sa kimba pe ba loba to bongi sa donc kalamu mobimba et ko ma propre na ba idée aboye et ça qui te ko makase. Alors Mireille ici Nadia GB te demande autant la caméra na biso ya demande à London TV na maboko de best autant ga 3 artistes comédiens ya basi ya groupe communauté o ba joua très bien o nous a sauté bango non 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 celle-là c'est du bois. Voilà en tout cas pendant la théâtre oui, mais inspiranga. Je crois que tant que mon roi est baraté ce cas et aujourd'hui j'ai eu cette occasion ya koloba toi na kombone ndeki manga ou jouer pas Caleb balobara aba français nani Mami la chatte Thérésia Thérésia ala nzela limine boye nzela minene comment on est au Kansa yana dit ma Déborah. Non, donc c'est la combola. Voilà comment on est goya. Alors moi français va fier boye. Na katia. Ça va fier Éthiopien. Voilà, et pas il y a Caleb et puis ayeba raté que yem tout vraiment inspirant. On a za façon on joue na za sur la théâtre Caleb et yem tout benza inspirant et puis nani sous ouais c'est ça nga il faut tout dans la question avant. Té, on les a la question sous parce que tu pas marié lembo et ça peut-être que le quoi nga là moi il gets non Elise voilà donc mon bateau nga c'est pour la vraiment la théâtre bango wana Elise et puis qui d'autre puis aïe non, en tout cas, parmi ma dernière question, on a tout invité Nanga émission ils ont tellement kitoko invité Nanga personne kitoko yango sali biso bien en tout cas tout mignon sur molandaka de bande dans London TV dans un réel plaisir ya koyambela bino artiste monene ya mboka na biso koko acoustique Mireille elle joue très bien cette artiste elle est douce en tout cas et ça va bien que sur la naïe pour ya vraiment parce que son unité très accueillante très polie donc nyo surtout ya yele lo penanga na za ya ko sepela nzambe nanga pour ça kotika Mireille mais émission et comme vraiment na souka voilà Mireille si tu as quelque chose à ajouter et puis moi dédicace et que ça la paix moi bien voilà je voulais faire ça moi plaisir na bato nyonso bazolanda po bato mosusu balobi ajoara ndenge nini toyebaka na ndenge ajoa te nasala mo eloko moke po comprendre ndenge nini ngai najoaka voilà laisse-moi te dire une chose vas-y tu es ma meilleure amie mais tu ne peux pas sortir avec mon mari. Mais je t'ai informé que ce n'était pas ton mari. Hein. Ah bon? Ah, bien sûr. C'est ça que tu crois? Oui. Ah, ma chère. Tu oublies que c'est toi aussi qui as volé ce mari-là. Ce n'était pas ton mari. Tu rigoles? Dis-moi un peu, tu as déjà sorti avec mon mari? Je ne pense pas que je suis obligée de te répondre à cette question-là. Mais tu n'es qu'une crapule, toi. Regarde comme tu es. Pardon? Et puis tu as eu cette audace-là de me dire en face que toi tu sors avec mon mari. Pardon, je t'ai bien saisi là. Tu es en train de m'injurier là. Là. Mais là tu es en train de m'injurier. Et tu sais que tu m'injures. Fous-moi la paix, dis. Oh attends, s'il te plaît. Pour ton information, je veux te dire que mon mari, il est atteint du sida. Pardon? Si tu ne savais pas. Voilà. Oh my God! Bravo! Vous avez compris qu'on a réussi pour vous une artiste,
avez compris, Mireille a formé, on a compris, on a bêtise, Mireille, moi, dédicace, c'est ça la bien. Merci beaucoup. Je salue d'abord la personne que j'aime beaucoup, ma petite Luna. Et Luna, la quête à Paris. Je salue encore, pardon, pour il fallait abandonner le président Langa, les lois Binisinga devant caméra, mon président Bobo Manouk, avec tout le respect, papa, je t'aime beaucoup. En tout cas, nalela fort papa Langa, Bobo Manouka. Donc, na pesi sumbote à ma copine Ange, la carte Belgique, na pesi suma babi, babi Kaziama. Alors famille Kaziama mobimala Paris, na pesi bino mbote, na pesi susu, moro michoko moninga ya. Na pesi susu mbote, na pesi grec kalala, na kata Diblan. Et je salue encore mon yaya Toto Zongo, mon Yolo à Solo et tout le membre de Yolo non comme voilà la photo. Je crois que l'émission est là. Vous avez toujours connecté la émission Dembanza London TV. Donc vous s'abonnez et vous allez malam mingi et bambote nanga lisusu na. Aïe, comment Kimi. Voilà, moi je salue déjà place au Miami. Ils sont balobi bel aspect na yolo wana hôtel moko ba garçon moko propre baza wana na pesi bino ba mbote malgré ba kombo na yebi pendate mais ba gros bisous na bino. Je salue encore Yvette ya balobi moto moko bien. Je salue mes deux bébés d'amour Samantha et Doctine libanga mokeza. Voilà, bakisa na bossa na ki mais na bossa na été hier pendant ba ki yenda au clôturer. Et babi Sébastien Mansoka na kati ya Nivelle na Belgique. En tout cas, de gros bisous, je t'aime beaucoup. Voilà, moi je salue encore mon boss Debrino original Motomoko bien. Bientôt là, une année à Dembanza London TV, Mireille, je sais. Boss n'a pas sur mbote, belle boss, non, Rabassa. Debrino original, la sola, Debrino original, Valobio Souka. Motomoko bien, Motomoko bien, babi. Boss Debrino original. Voilà, quand des balobi, kanami déjà. Voilà mon boss, je te salue encore. Bientôt là, une année à Dembanza London TV, vraiment, beaucoup sepela, makasi poto ko fêter. Mireille Rosalwana invité na ngabino mo bonifi aspect boye. A Rosalwana beaucoup sepela makasi. Je salue Yvette ya Motomoko bien, Nelly Big, Nana Kakashi, je te salue. Joy Senga, ma petite sœur de sang. Et mon royebit dans mon désert. Ya mina sema. Je salue mes décos de Bangala, je salue mes décos de Baswahil, je salue mes deux bébés d'amour, Samantha et Doctine. Maman vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, moi, Nadia GB. Je vous dis déjà au revoir. Debrino original.